Lingomba eza ye ya lobi azali mobali na nini na église. Ya donc yango elobi donc bandeke na zamba balona kateme basanga ngeloka oliate. Yango wana soko kangami na Jésus. Soko zali na ye. Oyo nyonso ya ye eza ya yo. Yango wana soki ba futa dime, futa offrande se na ngai pesa. Parce que oyo nyonso akondimela ka Nzambe akozanga te. Azali lokola nzete zali na pembeni ya rivière ekauka te. Azali pe lokola oyo uti koloba ete. Pour se déranger na oyo ezali ko ya lobi te tala bandeke ya zamba basala kanini balona kateme basanga ka loka kuliate bongo ba matiti ya zamba bala takateme tala kitoko bazali na yango yeli ko loba ete muto pesa ka dime na ebe a regretter azali te na mokili oyo. Donc yango fallait pe ezala ba chrétien bazala toujours na vie moko bien soki toko yikola na malako liloba ya vérité. So yoko yiko pesa dime na so yiko pesa offrande se na tika na so vérité batu mingi bazaliete bazaka na église abongola même motema te mais aza très actif na profita ba dime na ye apprendre habitude à profita ba offrande na ye même si mutu na tambla na gauche droite zigzag oko yako kuta na ye mutu azaliki ya mukono so jeûne prière via mutu na bénédiction ya mitali mbongo na vie aza mosika bénédiction. Autres zali kolobla aya dime na offrande ça n'a rien à voir na degré spirituel ya mutu. Ya mais siko batu mususu na yebi mona zo parler pe na langue zo sambela makasi mais soko televine ya passe azanga na église mais vie ya passe. Bon wana eza sije mususu zali ko bimisa wana ya kotala ete mutu zali ko sambela. Mais vie na zali ka ya passe question zali to ya ko analyser vie ya mutu o na badime na ba offrande na soka zali. Vraiment les camarades mon frère merci ming en tout cas na saki na confusion mon confusion merci ming en tout cas na yeko est-ce que ba apôtre ba zako futa ba dime ba apôtre ba zala ko futa dime te na yebi na ngai te ser na ngai réponse na ngai yango pourquoi parce que na moni on a mukanda ya Nzambe te mais na moni quand même quelque part place ezali que Jésus-Christ a recommandé ba apôtre ba zonga ko futa les taxes mwana za taxe za dime te. Mais si on a place à dire, mais oh, vous avez raison. Dans un pays comme on a place, oh, Jésus-Christ a recommandé ma porte, mais il dire, mais là comme vous allez à solo, Jésus-Christ a yaki na mabele te pa ya kolongola mibeko pa yeba mibeko oyo plus de 100 oyo bana Israël bazwaka te. Po bana Israël bazwaka 10 commandements te en dehors de 10 commandements bazwaka pa Nzambe, il y avait plus de 100 mibeko ba loi ya ndenge na ndenge. Jésus-Christ a yeko longola ba loi te. Mais yeko renforcer yango. Yangwana na habitude bana Israël. Judaïsme. Ba mesana ki na bango ja ko futa dime za ki très sévère ka mikola lilote ke batu za ko futa bazo futa te ezalaka na judaïsme place christianité ebandeli ezalaki insistant ke mutu non fa futa dime na ye ya ngwana pour le nobe ne côté ya subat makama dime na tango eza déjà kutime ye bana na ngo déjà ba ya porte ba ko futa dime mais ba lobe na bible te mais toza pe na besoin te ba lobela ngo na bible mais za kutime za habitude kofuta dime eza eloko moto kotikala kolongola yango te. Oza na mutuna lisusu ser na ngai. Mutuna ezate mena linka na loba pona dime bandeko.